ya uli mchape sipsa enveloppe to koma kaka na pleine victoire uli na pesa ngambo na zokende afsili pourquoi ngana melaki abaula ya melis call fainga sengelo kalmpati nazokenda yo bitumbe bandana yona so je vois pas pourquoi tu dis tout ça kosone bandi te na ça kosone bandi wana pa pesa ngambongo te omoni ngai na benga biloza na ndaku na 82 41 88 423 Bobenganga de la part Merci beaucoup. On va prendre Papy le Prince qui va nous informer à propos de Bill Clinton dans cette émission. Papy le Prince, bonsoir et bon dimanche. Ouais, bonsoir Charlie Prince. Boni Sangwa Bill Clinton. En tout cas, vraiment. Qu'est-ce qui se prépare ou bien qu'est-ce qui est prévu? Charlie Prince, juste pour vous informer à propos de Bill Clinton, dans le bateau tout au Balinga Papy le Prince. Na bateau tout bazo déranger dans l'Antilande, ba sa orchestre. Papy le Prince a faire partie soutenir l'orchestre les marquis de Samouraï Bill Clinton. Dans Longwe. Longwe. Ba Longwe to Longwe. Na Longwe. Du camion Longwe boeli ni. Voilà Longwe parce que ingratitude les ma casse et puis jalousie ma casse. Tu oses dire ça à ton patron? Ingratitude na patron. Ingratitude patron. Quand on a patron, ingratitude la jalousie. Wana patron na yo. Nazolo bango awa. Parce que ingratitude n'a pas un patron na ingratitude. Au moins Charlie Prince. Moni yo. Ngala na Charlie Prince yo ka teti wape au monanga. Prince wanga. La biso ke na Longwe. Nazolo banaye o azotala biso siko ke la Longwe. Sans raison au fingi pour la patron raison ça par rapport que ingratitude ya makasi. Donc tout beta générique ya Fukushima ya Umelati. Umela yango. Dans la Umela to bandaki banaki Umela to bandi ngana yaki na 5 personnes. Naki na ya Willy Moucheni, honorable Timothée Chimanga, Rachel Molifa, PDG Tonan Mongo na Destin Poké. Na yepe président au Monique des abou fobo relanga bateau de façon que tant na utaki Dubaï na sombaki catch. Mais pour que tu en aies bima, il a fallu que bateau basa la porte bimsango. So boy bateau disque bimé robima. Na ebisio Charlie Prince na bima to vanda studio na bima libanda na kosoma crédit na zonga na zo complication et pas ba biwa bilo ndimate et bandaki paya nani Odichibea après Odichibe comme Aline Le Bouga na gangé na bango ba bébé moi 2 ans impolitesse déjà la gangé ba té impolitesse faut pas suspendre kutu ya dimi yo sko longa pour bien lobi na ngwa beninga yo kata nga beninga allo papi yo zo so na Aline Le Bouga uzolo bana tandis que Aline Le Bouga wana apesa nga bakopa ba $1000 $2000 papier zo ganga pona batu wana batu no zo ganga derrière yo kuto kenda Dubaï liboso oloba honorable Timothée Chimanga memo zo kumse fa kumsa ngam na memayo et puis batu no basata yo za ilanga ta kopa $200 na bi oza ingra oyela e piloter le baka oyela kayona esoti ase ingra ngai zela ngai Papy le Prince bana poto botala nga partout na lwa botala nga moi Papy le Prince zo mona moni bilo onga na zwaki nga na zwa Bill azane le côté Bill auti ko père de secrétaire général et 4 ko kandala auti ko longa directeur ya marketing na ye Justin Poyi na ye pa Bill na kuta ko vierge batuto otanga bazalati na zwa Bill na kenda na ye là na 2h du matin na ile kopa $12000 apesa $40 ngana isa yo akemba omoni mbaza Congo pa beta ngam na kendisa ye 12000 yo nan producteur te nga kopé palanga na ye ok na coopération yote za 10% fana so $1200 apesa nga oti $40 na zwa Bill abenga nga Papy le Prince nde na za boto wana répétition na bon marché mbongo ezate ba ministère mo futa francisate pour créer na benga Willy Moucheni mon fils on appelle ça combo abi azana au poeta ba vana mo sina baba otai poto ba vana restaurant au poeta o kangamna cimetière à Gombe na kenda ti na répétition bi na zebi kata répétition tika ba musicien to keneti kuna to komi kuna na biso Charlie Prince ba tuni bilo ko melani scroll papier ko melani en maula ba sali biso bilo onyo to silisi to zui ya uli mchape sipsa enveloppe to koma kaka na pleine victoire uli na pesa ngambo na zo kende afsili pourquoi nga na melaki abaula ya melis call fainga na sengelo kalmpati nazo kenda yo bitumbe bandana yona so je vois pas pourquoi tu dis tout ça kosone bandi te na isa kosone bandi wana pa pesa ngambo te omoni ngai na benga biloza na ndaku na oke ni inauguration ya Rachel Molifa Rachel Molifa tokenit na zwa na kenda inauguration ya restaurant Rachel Molifa na bon marché mona bon marché na mema Bill
tokuta ba Roger Ngandu tokuta banani ba Musaka tokena na CC playback à jouer $800 biki ngana pesa kopa $200 même kolonga na zo voyager on retient que Longwe Yohane so doit retenir que Longwe na Longwe même qu'on a voyagé Bill a participé à 100 fois te ozo baki ngana lo baki mutameminga honorable Timothée Chima on a tous ces temps là quand ça veut dire que tout ce temps na ngase na vanda wani za pona mama biyomba on te dit nazo ke nous normal ngai pona vane pa bi pona personne ne peut accepter que yo ça n'a pas de comme ça patron mususu wam de ba lumière te lokati ozo comme ça leader mususu pas tandis que si ko na ibisa te leader te ya na ibisa ile omo to kenene ko sala générique à Fukushima na Brazzaville to kenene na Brazza to kona Brazza ngam na laksa melinga saki na laisser connaître mi ayo aussi bah si c'est tout bien ça donc bah te pour c'est faux on va dire que c'est faux solo na ba solo na Longwe merci au Longwe pas bien donc qu'est-ce que tu vas faire rapidement on va minute on a ça OK na Longwe na question on a parce que ingratitude et bimi papi le prince obozo mona sikoyo nazo sa vie nanga o nga na kosala eza lisolo ba courager merci poto ka bon anayo na si bato o tu basutananga na remercier vraiment MDD business Merci à Pamphile Makanda. Et je crois que mon invité va devoir entrer. Ladi Miyembi, on va se lever pour recevoir Ladi. Un grand merci à Ladi Miyembi qui nous vient fraîchement de Paris. Bonsoir et bon dimanche, mon cher ami. Très content d'avoir une émission à Lélo. Après 3 ans, pratiquement 3 ans, Ladi Miyembi. Je suis content de retrouver en bonne santé, en forme. Ça en Versace ce soir. Merci. Il est venu nous voir, mais tout en Versace. Versace, hein? botikela ye to ye nazalaka nango botikele yo botikele ndeni yo mwa mokelo bono botikeli la dita tika mwana tata mcha mukolo. Alors, merci beaucoup mesdames et messieurs, il s'appelle Ladi Miyembi, transfuge du groupe Cultura Pays Vie, vous savez bien le comment dirais-je les tempos et la voix référence de Cultura Pays Vie, il y a l'Ikolo Bono Yoka. C'était donc ce monsieur que vous voyez devant vous, devant vos petits écrans. Il a dit 3 ans après, aux zones Kinshasa. Mamoutou, c'est bon déjà. Oui, Mamoutou, c'est bon. D'ailleurs, on a un poteau, il faut avoir des normes bien. Il faut avoir des normes bien. Alors, vous avez un projet. Parce que vous avez une famille ou vous avez tout d'abord, un disque. La bande déjà boulot dans la bande à Paris, la bande à PC, mais avant Naya, on a mostre. On savait dire que on a envoyé mon faut musicien qui tire à et puis mon peu mais puis mon azo produire. Donc mon idée bien parce que oya na ngana oya moni na poto to na système moko soki bozo sala lem soit ta répétition bingsi on a longa na ikotia to mona très bien parce que mais bombi pe moi mingi omoni soki na poto po na kosala kaka to répétition moko to likamoko boye ezala oyo lem sous salle wana to luango par zel pardon par na ba air. Donc au louer yango boye omona lem so bengise bato baya bayepe baye retard to bayepe on a kende kayu na kende ki province bilo mo bongo. Donc tant mo service nga makambo ni sala nga kitoko makasi na bande to solo la to signer ba papier yango naza awa ayina travailler na bana mai na ngai to pesa na ba idée na ke na pardon na ke nango comme ça en septembre na ya
Mais est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, producteur, aux autres produits, pourquoi l'exigence c'est qu'il faut y aller, il faut orchestrer, après vous n'allez pas vous plaindre ensuite. Non. Ils allaient bien au début. Il y a exigé et puis na évité pour ngai le to le monstre tant que bandaki va disque ne va tétagramme ezaki na papa wemba ba idaka ye ba chaka ye poa ezaka na ba viroshi na peso idée mo non zana 600 lo ba site ouais donc ezalaki ba cheki ye poa bon na évité neti ye ninga zana koza na motema kanda to ya zuwa na nini. On est en train d'imaginer tout ça, tout ça, hypothèse. Départ, déjà pendant 3 ans, les bandes Yamboka, au culture pays. Est-ce que vous êtes sûr que le président Nayo, sur le ancien tour, actuel, n'a évité, à ce pays-là, qui va pendant 3 ans, au Tika Orchestre? Ça, c'est un. De deux, est-ce que vous êtes sûr que coup de pouce, au moins, coup de pouce, et que vous avez une qualité pour l'album Nayo, pour devenir Congo marche, la musique à Congo marche? Non, c'est pas une question. Et s'il y a? Oui. C'est pas une question, là, bien. Na wutu na ngaba question. Omoni premièrement avant ngana kende poto. Na ibisaka ngana okena nga poto. Ye mo pe ayebi na mukolo na zwaka avion na kindaka. Ina za na poto na solo la na ye soka ye na za na ye. So il y a problème les gens orchestre na contribuer. Mais tu sais comprendre. Bon deuxième question zani. Est-ce que nous avons un mais sur au chakal na omona petit na ya au chakal te poza na bambongo na ya za na ba succès na ye. On comprend ba beka zo me mabiso na Congo tozaka na mitema moko totala ka bino paralysé culturel pays oui ba paralysé culturel pays pourtant yo kenda ki ozaki ero so compter na yo tant on s'attendre na le moins ba jos ba kei ba ba kei yo skotika le rôle là yaya oazo akande bato mongongo ezaki le roi référence yo kenda et ça là que culturel pays vipé lelo yo to de ba vérité ba voya la dit c'est vrai que qui pas de razali mais ça yoté si quoi on a tout na yo question culturel da mouvement ya Congo ouais la dit bien nous a musiciens ya Congo ouais album il faut qu'il est bien dans la norme mais normalement surtout qu'il est bien petit et comme na suka et ça la veut pas pour na retomber na ngo est-ce que on réfléchit prendre ton album qu'on peut savoir na patron na yo pour yo tika peut-être à regretter na départ na yo on peut si album à produire on réfléchit des fois dans ça t'as raison na ma canción de kansa mais na yo c'est le mongo tant on pinga na kutai na ye tout cela donc na yebi on s'est préparé peu déjà na yebi na ngai po ngana ibsara nzambe libaku ya moi na omona ngome ya butu etala ka et puis le so ba silinga na mokili lo ba sikio nzambe na yebi ke na makanisi na za na motepo to kabwa na mabete to swana te na finga te donc na zaki na poto na landaka ba émission salaka o kaka non la di mi yembe boina boye donc chaque fois bandé koloba ba kombo na ngai on va rappeler aux gens quand même ba blora mikemiko tika na culture pays et c'est lo kasuka na tika ka zaki ni lo na sene dira vraiment matasika matana kola mapona yo lelo na komyo zango